tozali kovanda lopango moko ngai na mobali na ngana bana tozali ba locataire ya mama Nzita na mobali na ye na lopango ya sereki na ye nde tokutana tovanda lokola ba mama nyonso bavanda na kati ya lopango ti tokomi famille ti toyoka bali na biso bayoka ke bazoloka ba artiste na ya groupe Nzoi le wana ezalaki OZDRT bibali ba sepelaki poto ke nokosala musala wana bapesi biso mikanda ke bokende bosala musala so bandimi mino bosala musala toke bandimi biso tolakisi mikanda babotilanda kwa mabala bimali bato batili bino hale tosali examen tosali tozali bambanda mibale tozoswana tokoyela mobali bapesi biso 30 minutes tosali 1h30 bamoni ke oui tozala balobi ale tokota tobandi kokolabore babisi bale wanzaki marginaux tokomba marginaux na 1982 bangage biso tilelo tala ndenge tokutana mama Nzita ya balobe ngai mama Bernard ngana zobenga ye mama Serge mwana liboso ko mona Serge mwana ngai liboso ko mona ye Bernard comme to aleke sika moko to be ko benga na kombo te ka kombo ya bana na biso bangage biso mukolo moko to yaka mukolo moko lelo yo mama Nzita tiki mokonzi Nzambe apesi biso Nzita mokonzi Nzambe aziso Nzita to pesi mama merci pole mama Nzita za ko bela mama benga biso lisusu hatine ki bato mutuka kele ko mama Nzita landa ko ti na présidence basola kana mingi lisusu bango mibale basola ka mingi mama Nzita bisaki makambo zaki na besoin baba yokaki mokonzi apambola yo na fondation na Mobimba Denise Nyakeri Tshisekedi togomba mpaka so botali ndena ko na RTNC le wana OZDRT na mama Nzita ntumbo tozole Pauline o tozole lelo na ndenga komi na ndenga tozalaki tolaki bilenge beauté zalaki pala ngai tolaki kitoko makasi kitoko wapi biso mba tozalaki kitoko le na komi mpaka attends la lutte contre la vieillesse c'est pourquoi on a toujours belle et jolie mama Nzita ba kofi na kitoko na epe na bonté na nyonso surtout akufi lango donc bana biso botika biso te comme pas agent RTNC abimisaki makoki oyo yabimisaka abimisaki déjà makoki na ye eza na famille siko lisusu tozopesa merci mingi na mama Denise première dame na ndenge akene kotala famille ye pe asali pa na ye apesa enveloppe na ye enveloppe ya nani yo zalaki présent parce que bato mingi balingi koloba mama ba comparaison mama ba bopsek ba comparaka te o ezalaka na grandeur ya papa Kwedi o ezalaka ka beauté po eza ba mama o ba tracaki benzela pona bino bozwa nzela wana aza parmi biso ndenge tozana telemi awa ba mama Nzita o noso bazoya siko bazoya bakutaki déjà mama Nzita azalaki wana esali ngai bien ponanu ye moko mokolo liboso amonaki mama Nzita akamwe elekeli abi mama ozala kaka na mona yo kala bwana mama Nzita bina bela bi mama obela bien na bela bi jamais nga moko na kozwa yo en charge oyo basololaki wana ezalaki ya bango mibale nga motema na ngai ya pete na koka te po su natali kosakana na kolia nde to bando zala donc ya pastala lokwa Nzoi nokotika bango te po boyoki nde ngai na expliquer po na mama Nzita na joie na ye asala restaurant na RTNC na okenda kuna so amoni ngai ndeko na ye malgré matata ne pa ebiki ngai matata yo pe alinga matata mais si bapesi biso rôle ndenge titengesa na bandeko ndenge ndenge ojouer na ye wana na okai kotika te mais omoni ke eza pasi kolela to continuer kana kolelaka moto na moto akufaka na ndenge ne pardon moto na moto akufa na ndenge ne pe na jour na ye age nga na bande musa na nga bandana na film nga na salaka mwana tusu na zala ino na nzoto boete nazalaki na nzoto boye te meta sikoyo nazokende na ozonga nsima te Nzita alaki swe aza na milie na biso aobeta masolo moko boye bino tu bokoseka omoni koseka wana na ntango moninga moto azosekisa bino en tout cas babisengo ndano obosana te lokwa mama yaki kuna eza lokwa eza te me papa alobaki kende kuna mwana moko pe yo wana akufa ozomona wana ngai eza esengo photo félicité bango bapi biso valeur quand l'État congolais Tshé Loboko, la première dame l'État congolais est en cours, la première dame à travers sa fondation Tshé Loboko déjà pour enterrer dignement maman Nzita initiative kitoko ya moko ya kati bilengo ba ye après ba mama bana na bango Ursule Pechanga oyo de son vivant
na tango maman Nzita azaki bo nan bomoi asaka soirée moko ou honora ki ba icône ya basi entre autres maman Nzita. Donc hommage à suka maman Nzita azui et routaki na cadre ya structure na Black Line ou ba pesa ki est diplôme de mérite ba honora ki est so kele na ndako na eska basali ba décoration basi portrait oyo c'est la pesa ki merci à l'initiative wana. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusuté, nenge abanda qui ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et paï na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba deki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse Abondel na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo sebanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane ko lobate na bane ko keni na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à lobate na etango na yiko ba ko l'exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance lelo mwana na kono na yeko témoigner moni na nzamba ya bikambo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda to réponse na za kabareji na raison mo kozata na sens te lelo na ko mo se sengo na zu mukanda na zu pe musala donc on a témoigner moni na nzamba ya Ozana asali na bomo na nga to kana nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans un bino na moto. Ça va? Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez radio oui okende besoin oui tika soki oza na Sainte-Thérèse le ciel elumi comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'homme, il y a mon dédé. Attention, ton ganayo. Mouteux va le boiter, on va se trouver le mobile. Il y a un gros JB service. Et Zakaka, on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingité, Mokili Mabimba, Abino. Donc à longo de Bishop Pili, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois.
Papa Sine, il y a mis ça dans ma voisine. Oh, bah ça va me découvrir avec qui la photo. Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Si mes services, et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Je pense que dans le cas Kibino, mais quand vous avez le micro, est tamboli partout pour nous artistes et comédiens. Voilà pourquoi Lelo, dans la dernière minute, nous avons découvrir CG, malgré que Nandio na kino, voilà. Nandio na kiné, na bengo besoin na kiné, osa kiné. En tout cas, CG. Mobilisation, tout le monde a vraiment ma capacité. La stratégie pour la mobilisation, il y a la maman Zita. Voilà, non, c'est déjà quand on lance les messages, ça passe. Ouais. Nous savons la manière dont tu fonctionnes. Là déjà, on va aussi profiter pour lancer les messages. D'abord, on devait d'abord mettre en place ma communion. D'abord réunir les moyens pour nous rendre les cas bien. Mobilisation sur ma casse au Monaka, lorsqu'on lance la contribution à l'artiste, là ils ont un peu mouvementé. Cette fois-ci, comme il y a eu déjà l'État congolais, Tchelo Boko, la première dame, l'État congolais est en cours, la première dame, à travers sa fondation, Tchelo Boko, déjà pour enterrer dignement maman Nzita, et puis na Makamususu. Yangwana pour nous, nous lançons un grand message aux artistes comédiens. Nous savons combien représente Maman Nzita par rapport à métier na biso. Na 5 artistes comédiens, nous avons une mobilisation générale et totale. Donc d'ici là, il y aura un programme où vous allez diffuser programme ya obsèque ya Maman Nzita. Oh, nous avons un message qui fonctionne. On va lancer. Il y a ébélé, qu'on rende dignement avec honneur, hommage à Souka, la Maman Nzita. Par rapport à Moussala Kitoko, Moussala Mounene, Moussala Makasi, à Sali. Pendant que tomboli drapeau en boca à travers l'art. Voilà un message à Makasi Yangwana P. Je demande aux mamans. Maman Nabiso, nion soit théâtre. Soyez mobilisés. Bottez les mains. Bola kisaki oya tikibiso oyo tozolela oyo tolinto kunda aza maman oyo alakisaki pe nzela apesaki bino pe posa. Je profite pour saluer initiative kitoko ya moko ya kati ya bilengo ba ye après ba maman bana na bango Ursule Pechanga oyo de son vivant. Na tango Maman Nzita azaki nan bomoi asaka soirée moko ou honoraki ba icône ya basi entre autres Maman Nzita. Donc hommage à Souka Maman Nzita azui et routaki na cadre ya structure na Black Line ou ba pesa qui est diplôme de mérite ba honoraki e so kele na ndako na eska ba sali ba décoration ba si portrait o ici la pesa qui merci na initiative wana. Merci de la mobilisation de la base de Télémi. Comme on avait organisé une émission, nous avons belé, jeune fille tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Téléma, jour où on a la base de les camibales ne belé. Pour l'accès solo que oya koufi azali maman. Tout l'accès parito entre une baratongo midi pourquoi. Dans le grand message Yangwana. Et puis il y aura encore émission spéciale sous il y a une nouvelle génération hommage d'abord à Maman Nzita que nous sommes en train de préparer hein et Rosala Mounam Taroboka Lidobanae na honneur il y a Maman Nzita donc bana basi nyonso o kombo etombwami na monde o ba esima baleki donc mutu nyonso za na lokumu na lolendo ya kotia liloba et ça l'appelle considération dans mosala o ba opesa donc c'est un peu ça autour de Koloba. Message à ma casse dans nos groupes à WhatsApp, nous allons envoyer et puis nous appelons également la population. Mokolo tout le monde a une génération. Tout le monde va bercé par groupe Nzoï, que ce soit groupe Salongo, génération là-bas, on a bino boyé.
nde namoni bazokanga na bamama bakanga bango photo tozalaka bercé na théâtre na bino ezalaka ya bajeune te bapapa bamama bafanatique baamoureux nyonso ya théâtre que ça soit 6e que ça soit 7e art parce que Manzita asali mpe aévolue mpe makasi mpe na 7e art même sur le plan international donc toya ebele korendre hommage ya suka digne na mama na biso Nzita les grands messages yango wana. À titre de rappel, c'est Josali, secrétaire général il y a NTPC, Maman Denise Nyakero, première assez labino makama malamu surtout prise en charge de la santé de côté de l'émission pena beauté parce que vous êtes malade. Un mot par rapport surtout il y a makambo nyonso maman Salimé surtout dans enveloppe paitotika. Non. D'abord j'espère pendant les interviews les gens ont déjà dit. Et ça le colle partout au monde. Non, c'est partout au monde. C'est pas les Camerounais sur Angola. Ngakuna Camerounais au Tunangango. Souvent, elle a ça à gauche, droite, pays baraté. Donc, je sais, c'est un système qui écoute mingi Angola. Il sera porté aide, droite, gauche, pays baraté. Il y a ceux qui ont chantier stratégique. Alors, c'est étonnant. Donc, nous sommes déjà, on a combat, il y a un TPC. On a remercié, on a beaucoup remercié à propos de la prise en charge de la santé. Une grande partie à partir de ces comédiens bénéficient. Nous continuons de plaider pour avoir moi comme bénéficier. C'est ça les grands combats à NTPC, c'est ça les grands combats, les grands soucis. Bénéficier. Ils ont vraiment makasi, mais on peut bénéficier d'une manière générale. Mais avec ces grands gestes, maman Sala, la santé n'a pas de prix. Voilà. Tu vois, même maman dit même à Koufinae, parce qu'elle a bénéficié de cette assurance. Elle a landé dans la santé, elle a dit dans l'hôpital, il y a Minene, il y a Malamou, mais Dieu en a décidé autrement. Nous avons vu même les cas de papa Kouedi. Prise en charge directement. Directement dans l'hôpital. Même si on a la poche, parce qu'il y a assurance santé. Mais comme il veut avoir soin, maman a soin directement la carte d'assurance. Mais Dieu en a décidé autrement. Tout le monde peut sauver la vie. Et belé. À Béli, grâce à la carte d'assurance, ça peut avoir santé. Ils ont monter à l'écolo. Donc c'est ce qui est grave, ce qui est bien, la santé n'a pas de prix. C'est partout. C'est partout dans le monde. Lorsque vous êtes éprouvé, paya, voisin, vous êtes donné à Moulanga Ntsamba, vous êtes donné à moi Soso, vous êtes donné à moi Bakoni. Merci. En tout cas, merci. Je pense que dans mon pensée, à droite, nous avons maman Bipendo Binboyebi. Il peut toutes mes condoléances par rapport à ndeko na biso mama na biso ataki moninga na yo Manzita tikaki biso ça fait mikolo ebele ama tonito eba eloko ni esalaki ke moi temps ebele bana makufi bolobela vraiment boleka ba émission te ya liboso mais si retirer na tukolo bana parce que tango le to le baka muto akufika le to bana retirer na wana bana bana. OK, merci beaucoup na retirer ngo mama yo zalaki place moko na mama Bipen mama Nzita tonito ba bokotaki toki bokotaka mukolo moko ezalaki ndenge nini à l'occasion de bokota mukomo bozaki okofanda sika moko to avenir moko. Merci beaucoup mwana na ngai ndenge lobi wana tozali kovanda lopango moko ngai na mobali na ngana bana tozali ba locataire ya mama Nzita na mobali na ye na lopango ya sereki na ye nde tokutana tovanda lokola ba mama nyonso bavanda na kata lopango ti tokomi famille Tomi famille tito yoko yoka bali na biso bayiko yoka ke bazolo ka artiste na ya groupe Nzoi le wana ezalaki OZDRT bibali ba sepela ki foto ke nuko sala musala wana ba pesi so mukanda ke bokende bo sala musala so bandi mino bo sala musala to ke bandi mi biso to lexi mikanda ba botilanda kwa mabala bimali ba totili bino hale to sala examen to sala to ze bambanda mi bale to zo swana to ko ela mobali to soigner to lobby pour ba ko ba voix na biso parce que radio ezali ba yo ka voix oza na voix nini parce que oza na voix moko ya lente ya nya okukuta na radio te il faut voir la voix rock le ko ya ngale na loka parce que so place yo nazali soki da lo ba bi
neti mama bipendo babinga na voix que nazali mama bipendo nde toke bayambi biso tosali examen ya koswana bapesi so 30 minutes tosali 1h30 bamoni que oui tozala balobi allez kota tobandi kocollaborer babisi balewa ezaki marginaux tokomba marginaux na 1982 bangage biso ti lelo oyo tala ndenge tokutana na mama nzita towana kobenga mama nzita te ya balobenga ye mama Bernard nga nazobenga ye mama Serge mwana liboso komona Serge mwana nga liboso komona ye Bernard comme to aleke sika moko to beko benga na makombo te ka kombo ya bala na biso nde to mesalaki na yango papa na ngai voilà mon fils na mukuse nde to benga na mama nzita bangage biso mukolo moko to yaka mukolo moko lelo yo mama nzita tiki mokonzi Zambe apesi biso nzita mokonzi Zambe aziso nzita. Maman yo zwaka pe ozana prise en charge ya santé oyo ya fondation Mama Denise biso soza nango pa masa yambo ekolo apesi biso Mama Denise nyakero Tshisekedi. On a zo pesa mbote la merci. Tout le monde qui présence na ye lobby na famille ya Maman Nzita qui enveloppe. Je pense que vous avez au courant nango impression zanini par rapport ya présence na ye na enveloppe apesaki. Merci beaucoup mon fils, toute la transparence. Tozana moko na kati na biso cordon na biso na na kombo ya Elombe Sukali ye mutazaka pont na biso ba artiste nyonso tout o bazwa o ba bénéficier la carte ya médical o baba na biso mwasi yambo ekolo Mama Denise Nyakeri Tshisekedi apesa biso donc pona loko wana topesi mama merci pole mama Nzita za kobela mama benga biso lisusu hatine ki batu mutuka kele ko Mama Nzita landa ko ti na présidence basola kana mingi lisusu bango mibale basola ka mingi mama zabisaki makambo zaki na besoin baba yokaki lenga bisaki to pesi mama merci mingi pour mama tika bisote to zaina ba réunion mama akena merci manabiso akeyi donc to zala biso yon soute mais lokola akende kisango e comme biso ke mama azokende to pesi mama merci mama zame mukonza pambola yo la fondation ya Mobimba Denise Nyakeri Tshisekedi. Ma ba souvenir ezali belé o tikali nango ya Mama Nzita mais oyo vraiment beton na monter mais koko zala nini ya bolingo tozaki nango nanga na Mama Nzita tala to uti na kufutela sika moko to vanda mbule belé bana nanga famille ya Mama Nzita babinga très bien famille ya Mama Nzita na bana na babinga très bien donc tala nzamba ko sangisa biso to ba pesi biso mibali pe ba ko biso musala po yanga mbala sakenda les gens que son âme repose en paix mbala Mama Nzita zali hazana no na banza avant to ko na Mama Nzita akoya po akende muzala musala. Mama na otika yo batu ba retenir nini pona ba obseka Mama Nzita bokulata ndenge nini et puis batu balingaka yo malbano zo pesa bango tozaka na bolingo tozaki nango bolinga biso bana na biso talande to sali musala na bolingo nyonso togomba mpaka so botali ndena kota na RTNC le wan OZRT na Mama Nzita ntumbo tozo le Pauline o tozo le lelo na ndenga komi na ndenga tozalaki tolaki bilenge beauté zalaki pala ngai tolaki kitoko makasi kitoko wapi biso mbato zalaki kitoko le na komi mpaka. Attends, dans la lutte contre la vieillesse, c'est pourquoi on a toujours belle et jolie. Maman, ça va couper na kitoko na épée, na bonté na inyo surtout à couper lango. Donc ba na biso, botika bisote. To linga to za bolingo fourmi. Omoni fourmi, hazan bolingo magasi na fourmi mususu. So ba kutana ba ba solide ba pesa ni ba baisse. Après oyakei. To za na bolingo wana, to ko na Mama Nzita malamu. Mama la mona ko sakelo mo boya. Geste bentanga mama yemoko. Eloko saka misu wana nde particularité na yo. Pot ba yebi ya Mama Limbisa. Merci beaucoup bana ngai, merci beaucoup mon fils. Pona musalo bino bo mi pesa pe pona kusala pona biso. Za mo konza pambole bina musalo kusala ka to pesa bino eloko te mais bo sala ka musala yo so pona biso. Jeudi. Voilà, merci. En tout cas, tozali na ya Johnny, ozali coordonnateur ya groupe Nzoi. Ya commission peut toujours présenter ba condoléances, plutôt ba programme ya matanga ezandenge nini et ça la ndenge nini surtout. Donc programme matanga ezali moni que Mama Nzita to kunda kaka brusque mati lokola bébé moko boye to kunda Mama Nzita na bonheur nyon surtout. Alors problème ezali comme pas agent RTNC abimisaki makoki oyo yabimisaka abimisaki déjà makoki na ye eza na famille sikoyo lisusu tozopesa merci mingi na Mama Denise première dame na ndenge akende kotala famille ye pe asali pa na ye enveloppe na ye enveloppe ya nani yo ozalaki présent
Alors il y a une sikoyo biso commission na ba représentant ya famille lobby je crois dans une réunion et pas major biso commission na ba représentant ya famille ndeto solo là tout ça la siko programme parce que d'abord corps ezalaka ya famille. OK. Famille siko ba ko na proposition na bango envers biso comme ça biso to ko ça l'étude na bango to yebi ko ça la programme moko biso na famille puis na ba artiste nyonso batikali. Ah, ok. Bon, tout le monde surtout Yozali Tagupunzoyi, mais dans cette organisation, il y a un lobby, tout le monde matanga, batwala tandem, pour tout le monde papa ko di batwala tay pempembe, o za noir tout ndenge. Mais maman pembe ça le baki za nango elo so ya ko komitung samate, ya zape maman mukolo. Donc na sens wana que maman pembe ça le baki, to mitung samate to la taka pembe pembe. Et ça peut problème. Tu as un baby, tu as tapé mes paiements, pembe là. Le mima beza, tu as boya te. Donc là, tu as payé pembe. Aux acapés na carte prise en charge ya maman de la fondation maman désigné Kero. Bien sûr, nazanango. Oui, nazanango. Nga nazanango. Moi c'est nazango na bana na bazanango. Et tu peux ça merci ming na maman. Na prise en charge wana pe sabiso vraiment ezaki to komakasi. Batu ba retenir ni pour na obsèque ya maman Nzita. Bon, parce que batu mi balika ko ba comparaison. Maman babusek ba comparakate o ezalaka na grandeur ya papa Kwedi o ezalaka ka beauté maman Nzita za maman Nzita papa Kwedi alaki papa Kwedi mais to kolela ye na kimia to kolela ye na ndenge ya malamu akunda pe na ndenge ya malamu mais to senga ba artiste comédien ba participer na ndenge maman na bango akufi po eza ba maman o ba tracer ki benzela po na bino bo zo nzela wana aza parmi biso ndenge tozana telemia ba maman Nzita ono so bazoya siko bazoya bakuta déjà maman Nzita zalaki wana voilà boya kolito lela elongo na maman na biso na kimia nyonso na boboto nyonso tu na yebi ke ba artiste comédie bazalaka na moi discipline na bango et koleka pe malamu kaka voilà donc so to sisi réunion ya lobby nde to kopesa siko programme ya na ba artiste nyonso ya busek. Merci beaucoup. D'accord. Maman Pembele toye liboso na po tungi toye ba na ba obsèque oyo ya maman Nzita to moni déjà ba réunion salma sama déjà belé ba to mona ki première dame akendaki kotika enveloppe kuna et pas ya ba na famille ya Matsaka Nzita plutôt impression za nini papa komona maman première dame akendaki kotika enveloppe kuna surtout. Merci papa pona maman première dame kokende kotika enveloppe na ye. Namoni mabete namoni ngo kitoko makasi esalinga bien pona nu ye moko la liboso amonaki mama Nzita akamwe elekeli abi mama ozala kaka namona yo kalabu na mama Nzita bina bela bi mama obela bien na bela bi jamais nga moko na kozwa yo en charge oyo basololaki wana ezalaki ya bango mibale ezalaki ya ngai te kozala pene wana mpona yoka mais nasepeli kaka na oyo mama Denise asali. Mama Denise otala yo un mot. Merci mama nalobi kaka boye. Merci mingi nzamba mona yo po lokola obosanaka bana te ozalaka toujours na bana surtout na tango ya likambo obendanaka te soki oza na Kishasa ozalaka soki mpo oza na libanda ya mboka ozelisaka ti oya kokoma vraiment mama merci na likambo wana outi kosala nasepeli nango makasi mpo nayebi ke biso nyonso kaka nzela yango wana okokobano kaka kosala soki nzambe abateli bino na ebonga wana eloko na nga nalingaki naloba yango wana. Merci beaucoup mama. Mama linga ozwi ba choc mingi na bato kutu bandeko mosusu Mama Viviane, Luzombala, Igosala, Bazo, vraiment, comme tout ça pour na ningi olela ka mama chaque ndongo zo compter sur kolela ba comédienne. Omoni suna olela boto bolubani. Moto lokwa vie kwedi. Ndako ngo yango oya yambakanga awa.
vie Kwedi bango ba bandi do baza ba doyen bali na 75 ta groupe salongo bandi nga na 76 omoni ke papa Kwedi mutayambanga biso tokuma bomoko nzamba asala moto na motema na ye nga motema na ngai ya pete na koka te po su natali kosakana na kolia nde to bando zala donc ya pastala lokwa njoy noko tika bango te po boyoki nde ngai na expliquer po na mama Nzita na joie na ye asala restaurant na RTNC na okenda kuna so amoni ngai ndeko na ye malgré matata ne pa ebiki ngai matata yo pe alinga matata mais si bapesi biso rôle ndenge titengesa na bande kolingi ndenge ojouer na ye wana na okai kotika te mais omoni ke eza pasi kolela to continuer kana kolelaka moto na moto akufaka na ndenge ne pardon moto na moto akufa na ndenge ne pe na jour na ye mais nde eloko ezana ba reconnaître biso na bapasi biso tokozala na niveau te parce que tosali mingi age nga na bande mosala na nga banda na ona filme nga na salaka mwana ntusu nazala ino na nzoto boye te nazala na nzoto boye te meta sikoyo nazokende na ozonga nsima te yango nelo mona ofélicité bafanatique na biso nyonso bana nga babokilo na nga tu na poto ndenge banda ozanga nazolela bango mpe bazolela ta lokwa nalaki na olela papa Kwedi nga moko mpe epai boye yo moko monzoyi babenga nga nakupe kotika bango te Mama, tolingi toyeba surtout ozaki ba souvenirs ebele souvenir nini oyo etikali na kati ya motema ozokanisela mingi mama Nzita omona onakanisa mama Nzita alaki so aza na milie na biso aobeta masolo moko boye bino tu bokoseka omoni koseka wana na ntango moninga moto azosekisa bino en tout cas babisengo nde no obosana te mpe si tomonani ata alambai na restaurant na mama abina ye omoni yango na bana biso bango nyonso tolakisa bango bazaba moko nde biso toalaka na groupe sana tomoni baimage moko etamboli ya première dame mama Denise Nyakero akendaki na famille ya mama Nzita kotika enveloppe impressionné eza nini te mpo na nge eza esengo baopesa biso ka valeur lokwa mama yaki kuna eza lokwa papa eza te me papa alobaki kende kuna mwana moko pe yo wana kufa ozomona kwana nge eza esengo foto félicité bango bapi biso valeur quand même mama zolanda yo si ye moko ba mama de Nyakero na félicité ka mama ndenge olandi mama Nzita ti kuna mama nazalai te nalai na bamakambo mosusu mais na félicité yo présence na yo ezali papa nzambe ka azala pili ok mama biso tiki yo moni no koloba na bato baza kolanda bino surtout pona ba obsèque oyo emukolango bolata ndenge nini kozala ndenge nini ngai programme ya mama Nzita osa okipe mbela si alobaki toza biso onso toza bana RTNC mais na kokite kozwa no deva bango te na ba programme na bango merci beaucoup maman. Je pense que tu dois continuer toujours dans la recherche, tu dois maman, na ba comédien pour na likambuta li matanga ya kondo maman Nzita o atika kibiso ba organisation salama déjà voilà pourquoi tu dois fourrer moulin zo ke ko landa bango partout pour na ko sa interview na parce que na koto na acoustique wazali membre ya comité d'organisation ya bobsek sikoyo et comme na niveau nini bon na moment oyo tokomi na niveau ke lobi jeudi na 16h nde tokosangana tokutani tosola entre famille na ba comédien oyo toza na kati ya commission wana ya obsèque ya mama Nzita pardon mais bino ba maman est-ce que d'habitude na monaka bosalaka mo organisation bino moko malgré que organisation zali est-ce que tout bino ba maman bosali ba groupe WhatsApp ndenge zalaka peut-être liboso au monde ba groupe ba WhatsApp je vais dire quoi ba groupe ba WhatsApp to salaka et to créer kango par rapport ya ba matanga mususu mais na matanga oyo eza d'abord matanga aza agent ya RTNC nous comprendre ba groupe wana ba WhatsApp to salaka pour na cotiser pour to kunda na biso moko to sala ba cotisation ba $20 ba $50 ba $10 ba $100 pour na to récolter montant moko boye to kunda mutakufi et tant que ba comédien ensemble mais maman Nzita aza agent ya RTNC
Oh, RTNC fait kunda jana ye. Donc na makambo nyonso tunde bakunda ba jan nyonso. Ndepe RTNC zu charge ya jana ye. Donc biso ba comédien to zaka kwa etant que maman na biso ndeko na biso ikona mboka to kolela ye kana ba honneur na ye oyo to landa musalo ya sala. Bango ba trasa biso nzela biso to landango. Donc to lela e bongo mais pona cotiser te po RTNC déjà et sali musala nango. Et puis maman na biso pe ya yambo déjà akundeli biso maman Nzita. Siko biso ba comédien to bakisani. Maman ya biso ya yambo maman Denise Nyankero mwasi ya liboso ya mboko yo Congo. Akundeli biso maman Denise maman Nzita ndenge sengeli. Siko biso ba comédien to bakisa isu nini likolo o ya maman Denise asali. Biso to bakisa ka kolela. Maman Denise Olanda, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cet acte? En tout cas, na acte wana ya maman, oh maman Denise asale biso maman. Na mona na nute, maman ozala motema moko ya malamu oyo koya na yo eza kobika ya ba congolais, ba comédien congolais. Opesi biso d'abord assurance médicale. Et puis ceux qui to kufi ozo tika biso to zola ka biso ba charge ya matanga na de 0 à 100%. Maman, pona ngai mwana na yo acoustique, na pesi oka ba merci. Bah merci pour et la qui si penda koza maman na biso pe ozana biso ensemble. Merci maman. Que Dieu vous bénisse et puis na sengi nzambe azala na yo vraiment pe abaksela yo suma yele na mikolo belé. Pona yebi ke tango nzambe azo baksela ma yele na mikolo belé. Oko continuer lisuko sunga biso ba comédien ya mboka na yo ndenge sengeli. Merci maman. En tout cas vraiment et puis que na kati ya organisation oyo na mon bâti comédie basangani vous me belé ba groupe basangani na moi pense il y a groupe Sinar aussi à président Caleb na moni ba lalité puis vice-président Julien il est pas lalité non génération nabino bola lipté non qui peut rendre ba on a visite comment ça a été. Oui, maman Nzita donc na compte il y a groupe Sinar na mois de mars. Toza toujours wana ba maman ya Sinak ba grande dame ya Sinak na président Abisso Caleb toza chaque mois de mars tokenda visiter batu parce que année passée tokenda hôtel la maman Nzita toza ki pena papa Sonzo to bana pa papa Sonzo kuna le même jour après to ekoya pa maman Nzita donc totala ka maman deux qui pe loko moya bidon souvenir asuka na tika na onjo tokenda hôtel la maman to mais maki moi ozaki ya komema muke to partager kina maman solo moi ba photo mo kande zalaka donc aza maman o to ande ko tala e bo mwana na ba télévision to ko ndima te que un jour le lotina pe akobanda ko tala akoya pe ko sa théâtre mais to kuta ba maman wana donc to landa ni na maman tant jour avec qui joue to ko tala maman Nzita na Nzita ki te ngabi il faut na kende visite wana il faut na kende donc nazala ki pe to kenda vraiment groupe et ba grande dame to kitara sur le terrain deux arabes vraiment bien. Maman Nzita tant beaucoup tant la kinaye bosolola ki lelo oyoki ke maman Nzita kufi est-ce que eloko moko tikali na kati na yo ya malobo bosola ni mukolo wana. Premièrement mutu nyo être cher nyo ce soit kufi faut ça la passe. Siko tali penda ke maman ngo siko Marie to kuta ki déjà zobela. To kuta déjà na azza déjà. Mais maloba o apes maloba loba na biso ezaka ke bana nzela o boye. Bo sala ngona malamu. Bolanda loengete ezala nzela bozwa musala lokwa musala nyonso eza teke musala mobo ya koleka bo respecter mikolo o aza mukolo pesa respect na ye o azali ki pesa respect do abisa biso ka makambo eza mo ebele o eza penza grave na mutema tamba bele ke mission eza malgré na retard mais na bite foka na ya pona mama première dame atika rabinoté première dame atika rabinoté en tout cas binope na kata groupe Sinaka bozana maloba kolobela surtout par rapport à geste première dame asali. Oui, première dame temps déjà kunda maman, déjà déjà moko ya kati na biso maman ya biso. Donc ça esengo makasi ndeza katoleka ba groupe kandenge yaya lobby ke ote photo senga cotisation boy mais ko na minto to senga cotisation te. Donc ezaka que ce programme est pesa mi to ebike to ye to leli maman ndeza la kaka, to leli maman to ke to tiki maman na ndako na sika. Donc eza vraiment bien makasi. Donc maman première dame maman Denise en tout cas merci beaucoup na acte au sali en tout cas merci maman. Merci. Merci beaucoup à la première dame pour la gestion à Sali, pour la bâtisse comédien acoustique. Yo joue qui place, aux occasions jouer place mon nom Maman Nzita.
mokolo yango ozalaki ndenge nini ntango bojoi na sani moko? En tout cas na joie na mama nzita ebele na joie na ye basene ebele mpo nga naza moko ya nzoi na kati ya RTNC nazwa chance ya kojouer na mama nzita nayebaka tournage moko tojouer na ye na Lemba na hôpital moko naotambusa ye na chaise roulante naotambusa ye na ye aza na hôpital naotambusa ye na chaise roulante na joie na mama nzita. Donc naza trop fier ya ko jouer na ba mikolo kwa po naza mwana o bango bazo ko encadrer ngai na salongo et puis na nzoi yango nazwa chance o baka mwana ya suka groupe nzoi donc naza mwana suka ya groupe nzoi te pona groupe nzoi donc na tant maman nzita est vivante bon tant maman nzita zaki vivante naza mwana suka ya groupe nzoi mais na sima nga baleki pe bazali bayaki. Merci beaucoup. Fondation Tabita Dorcas, Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo bana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga baza na bonne santé, bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa. Ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na liso puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire
ndambo limité et puis ndambo l'état apesi ngai mpona bandeko na ngai nyonso bacongolais boyebi baréalité nini topase nango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na ainsi dit l'éternel soki l'état s'est décidé tomona su bafaser na nzela te c'est difficile ya kosala ngo nga moko c'est poussé nazolancer appel na bana nyonso ya nzambe mpona classe ya bana oyo mpona loyer na bango kolata mpe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible mpe baza na motema kosunga basunga biso mpe basalisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32